Ekomami na G-D-8-9. L'argent et l'or m'appartient, dit l'Éternel des armées. Et dans la prophète, ma fléchie dans ma genou devant balter. Si vous avez un béton, vous avez un bateau, vous avez un respect. Shalom, shalom, cher Internet. Et notre chaîne Nabiso Mounene, na CTV, à Maman Nabiso, Anna Kalambai, moi aussi à Papa Carlos Kalambai. Je crois, encore une fois, nous avons un grand plaisir de recevoir un homme de Dieu. Owapi, to yambi na kati ya notre chaîne Nabiso, Otobengi yango. Tolo na CTV Maman Biso Anna Kalambai wapi Maman Nzamba lola apambola yo na pesi ba abonné na biso et belé poto qui derrière vers derrière ba 4000 tos la yo o s'abonner poto ba 4000 hein o s'abonner ko 4000 wana caméra na moni les nobles Francis yenda zali na katana si ma caméra et moi za caméraman et moi pas za journaliste moi et mon na longwe il est pas ko remplacer na pesa ko une fois Sandra Djang na pesi mbote belé na pesi bana nyos wala na ngai Carla na pesi mbote puis mama Fat na pesi mbote na pesi Daniela na pesi Oreb na pesi presque bat nyos mbote na bosanité ma fille que j'aime beaucoup na kombo dire merci et ainsi que Claudia Panzu wana bana ba rozanga te prophète Fabrice Bilele na kate États-Unis le lot yambi un homme de Dieu un analyste c'est un homme de Dieu toto parler na eli kambu ya ndenge ba utiko déconfiné. Mais et l'autre c'est biso passi ba déconfiné mais l'église va ici bango. Et un homme de Dieu a dit non ça peut pas tenir parce que tout le monde est chef de l'État à ça qui ni une mauvaise action de grâce à bimbo ka zonsa bo na nzambe mais comment il fallait que nzambe ne liboso mais les autres moment na baba ne liboso et to les cas total qui c'était terrible tout sous na baba faut mon ba bêtise ils ont mis sous encore une fois et en tant que homme de Dieu ba que chef de l'État à ça chrétien. Mais chrétien ont évité. Je crois faire mon invité pour développer de long et à large. Maintenant on a sur la carte qui la poto pour mon invité nangai directement les nobles à Fungo le plateau. OK. Merci beaucoup. Bote papa. Bote Moussa Nzambe. Boni. Nazar malam nazar pour se porter très bien nangolo ya mo continuer sur Masia. OK. Ça malam. Merci beaucoup. Ba téléspectateurs nous sommes Zolanda yo partout dans le monde entier bali baye ba passe la toute première fois l'équipe émission mais aux ambali bosote aux ala baye ba kombo na yo puis baye ba aux anani. Merci nande o besinga i maloba koloba kombo na nga nazo se présenter kombo na nga Bodou Kankeri Alain nazali mosala nzambe ndingo ti koloba navandi na balabala Wacha Wibis na quartier Nord 3 na commune à Kalam. OK. Merci beaucoup. Je crois que mon c'est un marié, hein? Donc c'est un marié, donc ça c'est célibataire. C'est bien. L'homme de Dieu, je crois, son abîme na quatre émissions nanga oyo, ndengenini confirmer les kindengini n'est pas na yo et puis ba otiko déconfiné mais et les kindon ndengenini confinement est pas na yo. Vraiment, mon sang Nzambe confinement oyo ndé basé sur la pied levé. Bon, le cola bazaba décideur na kati ya pays. Il a pris la bango ba sepela que c'est confinement et salama. Toyoki kaka likambo ya COVID-19. Et uti na mboka ngele. Et nazi ya etambolti na ngele kuna et que tina Europe et qui sur lelo na Afrique et particulièrement na RDC. Et le cola mobeko pesamaki santé pour les assurer à Seigneur. Alors, il y a 3 gens de bien-aimés. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Alors, santé, c'est le royaume pour Sakanamote. Le cola, mon konzamboka, na batu o baza zinga nae. O bachaki le boko pour namboka et que les liboso. Bazo ki likanisi na conseil de ministre pour baye bako confiné. Parce que au ebimboka na biso Congo, ezamboka moko. Tous en abisso riche la potentialité à sous-sol, sol et d'ailleurs, bah pays mingi, même bah pays frontalier, bah viaka, bomengo, okolo, apesaka tenso. Mais, likambuya pasi namboka so, tous na polmo sérieux, et likambuya batu. Nous avons un problème sérieux au mboka Congo qui est dans le sauté. Et ça problème d'homme. Mukolo, likambuya problème d'homme et vous allez régler.
au moins en Boko à Congo et au Kenya. Et puis, et l'autre PP sera pas si bien dans la moni, malgré le confinement, on est que salami. Na monde des privilèges pour la gouvernance. Pour la bango, moni vraiment qui va se retrouver dans les cambo, il y a confinement. Parce que tout yoki, na au travers des médias, des radios, des oloba, qui va détourner, bon, pour moi, bango bazala soki ba yibimbongo, ba bongisela bango comme moi qui toko et embellir bango détournement. Mais ceux là, peuple dans le niveau assez, oyokaka ko non, voleur, moyibi, bongo détourner mengolo bani, tout ça peut quand même souri. Détourner mengolo ba elo ko eska ba chaki yango. Ba to eska ba che ba bi ke ba chango na rayon ba chango na rayon X. Mais elongo na rayon X c'est comme na rayon Y. Sur le bateau, il y a un rayon X. Il y a un rayon les athées. Il y a un côté où sous. Il y a un déplacement, il y a un vol. Mais bel et bien, un vol. C'est moïbi. Parce que moi, je peux faire un côté X, Y, on peut les athées. Je peux faire un azati. Mais après, les hommes, on a que Mbongo et Zaka, ils ont sauté. Mais je peux faire un azati. Donc, dès qu'on a dit que l'oba, tous un problème sérieux, problème d'homme. Et puis, et là, nous avons eu ensemble. Constant, nous avons sala et gens que na carte na RDC égoïsme et makas, égocentrisme. C'est-à-dire, na lobake et ça quand na mwanda poignée à batu moko boy batala ka intérêt na bona famille na bango. Et en plus, mon sala dans faut ko yebake batwana badijan bata très malin na sens ni bana na bango batinda libanda ya mboka la mikili ya poto po batanga bazala na ba conscient intellectuellement très élevé par rapport à bana ya awa pour la ni ba yebi un juste bango bazate bana ba ko remplacer bango tela motema ya mabe na degré ya ndengo wana hein. Et c'est encore plus grave non ba ça ndem so ba bi ba traître. Oh oui ba traître basé belé. Oh, parce que n'a courir des jipons, parce qu'il y a des gens oui, soi-disant, pour mon sal ensemble, bien véritable serviteur de Dieu, Azakana pour l'intérêt dans l'IAET. Madame pour nous peindre ma brebis. Seigneur, le Ézéchiel 33, abi penser mes brebis. Abi mon salut Aza bien, Aza na souci à ma pâté. Mais mon salut Aza na intérêt na emoko. Attaque Aza égoïste. Akolinga a to disali bomunae ba pate na ngata bazoki ba potata ba nyo comme etali bangote etali ete. Mais vraiment mukolo Congo mboko yo to kozwa bakonzi moko o bana souci à peuple. Et puis na basala nzambo bazaba na attention basala nzambe kombo ya mosala nzambe entre guillemets. Mais ngana ebi homme de Dieu to serviteur de Dieu. Ils ont craindre le Seigneur. Ils mettre le Seigneur en pratique. Ils ont la crainte du Seigneur. Ils ont dit que qui ne vont pas faire tout. Ate si kazali moko. Ils ont parce que le Seigneur a mon partout. Mais on a besoin de chance. Il y a TV, radio, ah! Et là, il y a des gens à Moutap. On m'a postionné des gens à Moutapia. Il y a un mois à Zolo Barane. Là, on va passer moi à Roloba. Té. Ata lelo, ceux qui collent sur la Zumbo, na Roloba, Makamboa et Malambo, Seigneur Ensengi. Parce que Mbongo, tout coûte un autorotique, mais là, tu n'as pas voté. Et ça, c'est que, on trahit comme le Seigneur Jésus-Christ à cause de l'argent. Non. Bon, ça, l'ensemble, n'a pas eu ça. Tala. Ba Judas Iscariote, ba Silaté, ba Zalarakati, le loup. On va continuer à côté de Seigneur Jésus-Christ. Mais, quand c'est le Seigneur Jésus-Christ, nous allons aller à ça. Dans Jean chapitre 10, à l'objet que nous avons le pouvoir, nous avons cédé vie, nous avons peine à récupérer. Nous avons le pouvoir, nous avons il est mon cassé dans la vie, il n'est récupérer. Dans le moment, il est notre paraclet auprès du Père, notre avocat. Mais ils ont là-bas mususu balati kombo na yeka po balongola soni na makambo mabe basalaka. Negeze 4 lobi. Baza lolenge ya basi sambo.
o baki luka mobali po apesa bango kombo nzoka bana mapa na bango oleba zela kolo apesa lipa o eliki ba mapa nyos be balingi mapa ya kolo te bani o ya bango moko me ba bité o bango za na ba conséquences eza na ba conditions mabe bilamba o bango balingi kolo apesa te o bango mo ba kozona bakena na barwa na ba dieu de soleil dieu de ba pronostic o ba salaka ba serpent ba ko invoka ko sa ba ka ba pratique mo ba be secte ya ba secte ya ngono moni mosala nzambe mboka ya Congo so ezo nyokwama ezo souffrir eza pona bato za na bato nanu ya ba gouverneur o ba na souci ya peuple bazati à part wana na basali ya nzambe soit disant entre guillemets mokolo tokozwa bato baza animé na bonne volonté ya mboka pona kosuna mboka oyo et puis na basala nzambe oyo ya malamba koya mboka komona ata confinement ezana on a problème. Mais le confinement au tala bon ça c'est le qui m'a révélé. Boni production la beaucoup ils ont raté. Voilà. OK. Ta batika ko distraire bateau ba distraction papa ba ça la rendre là. Oh mon centre ni a zo loba na oganga boy. Mais oh mais c'est Jésus-Christ ko la so pas sinikaki. OK. Ta mon éclair ta bimenda ba tata ba comme sango biska il y a échange bon te ka ba biloko ba ça va trafiquant. Ça sinikaki. OK. Nga peso kanda mo limezo mata fona tomboka. OK. Et ça na selpe ma bête. Pour mboka no photo mboka. Mais dans le lobby est-ce que na nimena za la congolais jamais. Mais dans volontaire ya nzambe. Bon so mboka ngoko la pesi bo mengo belenga na profiter pour nani. Tala, mo ça. Oyebi bato ba très malin. Na ko yebi so ke ba très malin na nini. Ba privilégier ba société ba entreprise et ça la ba whisky et bureau makasi. Pas très malin. Batiki bango prendre pour ba cerveau ya ba congolais, ya ba jeune congolais et kangama. Ba comprendre intérêt topé intérêt na bango pour na ba bien mboko yo té. Ya mo moni tango ba déconfiné. Ba soula ba télémi ba di ko sepé la bossa. Oh c'est comme oui, il peut être mais mboko on ka moni to mona mboko. Mais c'est tout ça. Conséquence mais gars comme mais est-ce que, en fait, est-ce que tu as un bateau, tu as un banane? Bateau, c'est pas la bonne. Bah, déconfiné, bah, on peut pas songer la bonne douma, la bango, la bonne beauté. Bon, ça, ça va bien que ça, bah, bar, mon sous, c'est ça, la beauté, bah, beauté, la couche. Yango moni, oh, moni, belé, bah, c'est pas là. Bah, papa, au monde, la rabadji, pouana, bah, hypocrite, bah, tiki, banana, bah, on a bassi, bah, qui est au bima, la banane, miki. Na babar de ba récupérer ba makamu na bango ba le kufa ki wana tango ba selele bango le kola ba gangi ba sepel poni ba ki no saka ba bozo ba na bango ba salaka bozo bambi sa tomso de komita lo ba chercher et mati à cause de ba papa ba jipwana po bango ba somba batala te po mbongo pe ba kena na boka ko buka te ko buka ti donc les gars suis na e kaka boya na moi bana ngwa ba oui ba 16 ans bana ngope mikolo bazo kola ndi ba fula bango na bi ba beta bango ba tonga ba kola mais bana mikio ko mona bango to tolonga ndeti moi si aba 35 ans 40 ans mais autour de 20 ans mais likamoni le kosango pete mais c'est kota bango pe ya kosakana te ça ceux qui ba papa na ba jipe na ba ba vandisi wala ba kicha na be kala ni bata surtout na ba yolo to kotaka su ba komo busute ba lingola ko ba bande eze belé sur na bino ba lotanga aussi santé la liste est tellement exhaustive moi kotanga yo santé bana na tema na lokoso ba kala ngola ba kolia mo ba Thomson wana moi ba sanga ba merci bango bozo beke salami ndo moni tango mokonza mboka lobi na déconfiné mosanze ngala na sotaki na sepela loko aza moto ayebi liloba aloba obiga loba kala de chronique 7 14 si mon peuple maloba kola loba ki na Salomon OK alobi na si mon peuple à qui invoque mon nom simili cherche ma femme je l'exorcerai au dossier. Et j'ai guéri son pays. Est-ce que président, s'il vous plaît, aux gens, mon conservateur pour la yoté, mais pour la mission. Mon consul a eu un discours au banque, aux gens sentinelles pour la peuple. Na c'est pas la marque
Et puis autant à Combo et Colombie que on a le seul président au tombeau la Colombie Seigneur dans le stade. Ok. Mais les lois au balou qui me soudent les lois balou qui me disent les lois privilégiés bar. Na botel. Na botel. Et l'église aussi qui permet. L'église base de la nana. Bon, nous sommes là pour ni. Pour na ben pour ba taxe. Donc bralima la bra Congo tellement ba futa sumbo hotel ngo privilégié na bango. Pour ba kota na mbongo. Et bongo kolo asala mbongo. Otie wapi. Ok. Hein? Et comment mis la G, D, 8, 9. L'argent et l'or m'appartient, dit l'Éternel des armées. Ils ont mototé, créateur. Mais il faut qu'on privilégie dans ma Cameroun. Hein? Son président. Dès que yo tiki baba Rwanda et Songa. Entre-temps, nazoka sou bozo loba. Na mutu munganga oyo toboiti vilor gona oyo azana côté inerbe muyembe docteur muyembe hein mais toboiti azana mayele mais ye moko pas solo basusu que en tout cas tomoni nombre kimile le kimingi ezo bakse makaka hein c'est moyen qu'on s'attend à reconfiner susu. Propose. Mais finalement, confusion, Koto bolobi bo déconfiné, Koto bo subo sanini, bo ça pour parce que botier seigneur na sima. OK. Loko la botier kolo na sima, bo la mino solution té. Pour seigneur le bin Jean 15:5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Soyez za maloba la ngai. Bo ko tuna nga bo luka ngai. Bozwangai bokena pour bozana raison. Mais cela maloba la ngai té. Maloba o interpeller bino, interpeller penabiso. Hein? Quand la lobby avec Dieu, nous ferons des exploits. Puis Psaume 74. Mais Seigneur dans un Nicolas Macamios. Bible écoutez le dans Matthieu 6:33. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Les restes des choses vous sera donné par-dessus. Même bon, ça reste. Wolo palata. Nyon sola bilamba, ba villa. Bomengo, ba tu vas koufela. Mais ce sont des restes. Mais soto lukina no mokonzo asali biloko wana. To tomboli na seperami mo sanzambe na maloba Jean Baptiste. Abila Jean 3:30. Que j'ai diminue. Qui croisse. Qui croisse à la zone banane. Seigneur Jésus-Christ. OK. Atomboli Seigneur Jésus-Christ. Il y a 5 minutes. Akiti. OK, merci beaucoup. Papa Alain, je crois que tu es peut-être tellement candé qui n'est pas en Nzambe. Il y a un moni papa Alain tomboka. Il y a kosakana te parce que et ça lui passe. Ba déconfiné, bar, ba déconfiné hôtel. Mais Mukanda le chef de l'État Lobaki. Babi que non si mon peuple est surkili. Non, ça dit il y avait des hommes de Dieu ba maté mangengenge. Il y avait des hommes de Dieu ba kenda ki ba zamba pour na koluka ke eloko oyo Nzamba eparnyango. Mais maintenant ba homme de Dieu lelo o lebo funga l'église na bozo se ngo sima baba bochango liboso. Yo mo Nzambe azotomoka et c'est une colère moko sainte parce que nous sommes toujours là en train de découvrir toujours confinement na kata banda kutoza na kata banda kumetanise que basula na bambiase bango babi moko ba déconfiner babi biso église na biso evzongi ba passer na biso ba DJ de ba lobaki ba protocole de bandumba donc biso ba sa Nzambe tozé là nanu et à moi passi papa lena tout na yo question moko et ça très très important la monozo tomboka pena entre zo tomboka parce que et ça la passe un vrai homme et ça passe l'homme de Dieu est-ce que ça était parce que ba déconfiner l'église était un sou parce que un homme de Dieu mo le kagi na télévision bazani balé même biso to za dessus nango bazali ko ba tata mo exemplaire mais ba décevoir biso et non cité comme parce que na moni déjà mon cameraman na cité ba kuma batute mais oye biango alobi ke bango balia gouvernement passé bazali maboko pété mais gouvernement présent ba maboko makasi mais malembe ba koma maboko pété et tout bon encore une fois représentant légal de l'église de réveil o asa sikoto tanga kombote alobi ke chef de l'état et magi bango et loko atkei kaka n'est pas chef de l'état kuna eza masuba 3 fois abiango boye 3 fois
pour amela ima mingi babilo kwa boy est-ce que bino ligné l'église ba déconfiné mais bato baza lokola ba tête l'église yoka ba bêtise au message de télévision na ligne répondre ngai. Merci Mosala Nzambe na motuno tuniona na uta ko lobelo en introduction dans le 8 là soko moni lelo ba gouvernant bazozo basala Nzambe mingi na valeur sauté et ça parce que soit disant basali Nzambe oyo ba misisi valeur ba momoko pour l'année ba komi ba courir de Japon oh kala la Bible Mosala Nzambe okomona que David tozuika na ko pesa un exemple ya David na prophète Nathan. Nathan a joué par David a zolenga. Pour yebike, Mosala Nzambo aya kaya ne pour la likambo itali profiter. Donc présence de ceux qui ayawa na cour royale, c'est que colonne mtatili ana makambo de la part de l'Éternel. Ozomo. Donc ozomo la ke roi zolenga, père lobi na roi pesi roi be miti la bitala bat nyonso baza zinga no ba déplacer na la makambo na so na yo ba ko za wati. Roi aussi. Roi aussi en tant que azozoé en tant que serviteur de Dieu pour la nini parce que sera le bien comme parce que ça nini et que ça et bah ça l'ensemble tango là bas qui na valeur makas peut beaucoup plus considéré tala mosa ensemble tout le monde a rappelé batango peut ba diriger mboka mabeka na à 100% nyoso la pesa mabe ya bao babenga mi basala nzambe ndé na uti ko lobi là je ne cesse pas de parler hein. Ça dit bango nde baza ko linga ko sali kombo ya basela nzambe. Yozo mona bato bazo diriger moye bazo asusu biso na valeur ezati. Mais elonga la sepelaka mingi maloba oyo kolo alobaki na Eli Tishibit abi ko beta to le teko za yomoko. J'ai encore 7000. O ba fléchi ba genou devant balte. Hein? Bango ba kosela nga na solo. Ndenga la lingaka. Et j'ose croire que dans Boka Congo oyo et là, il n'a pas salué ma konzamboka. Oyebi, et dans la prophète Moussous, ma fléchine dans ma genou devant balté. Ope boyebi bangote. Mais il y a un nouveau vent, mon pe pasika. Kola zo bibi sabango. Et bango, so babimi, bakoloba de la part de l'Éternel. Baloba selon il est écrit. Bazabato moko batambongo liboso. Ya makambu ya Seigneur te mais bacha maloba ya Seigneur liboso mbongo na sima po mbongo ya matabisi et là on a la koyebisa Mosala Nzambe yango. Donc voilà évolue papa merci. Donc et là la zolo na nga bakisa lisusu et ça que ezo pesa vraiment pas si mingi na motuna oyo tuni wana vraiment lelo ba déconfiné oyo que Mosala ngai Mosala na ça OK na ebeke lokola président sa chrétien na conséquence zo maboso na boya ki kola la pongi ti na zela discours na oyo yobi ba discours pe ya RDC et puis ça marque la ba R13 mais malgré R13 na boy kola na bi tozo ka seke tozo ngeli ko gumba mela mokonzi les rois des rois, les tout-puissants, créateurs des cieux de la terre. Mais, à ma grande surprise, je n'ai pas privilégié Baba, mais, t'attends de la vie, paiement nano, yo pour ça les minutes. Paiement, tika biso na to sunga yo. Oh, t'attends de la sunga kayete. Oh, louange, t'attends de la adoration. Tant mort est à la raté. Parce que tout le monde a pas cherché bébé séraphin. Bible les autres versions Apocalypse ces autres textes ce que bango bazana ko ba adoraka Seigneur ba louaka sans cesse. Ça dit t'attends Nzambe bilé les adorations louange. So bilé ina bino bozo lia bozo lata bozo rouler na ba féroce, il y a bien. Na ba casserole na ba féroce ça bien bozo rouler. So bino bolingi t'attends Nzambe ali a pété. Boyebi ke bilei na ye boyebi te so boyeba kate lelo boyeba bilei de za la prière bilei de za ka maloba na ye moko bilei de za adoration bilei de za louange bilei de za via bosembo nyoso ne ka esangisi kondima e abe bilei na ye bilei ne ali aka yango wana lo botika pe tata Nzambe ali pe ye bilei
bino ka bola ta ka bolia ka botambo be ya bolia te ya lia ka louange adoration nanzela ba pate na likolo bazo kumisha na sepe ba kumisha yo bo moite mokolo kola botamba ala tenzo ta moto c'est Jésus Christ bange bazo ganga bazo yemba ba match balobia tomoni likolo fungwami babi kembo na likolo esengo pe na bana bato na sena moy biso pe bana bato na sena moy il faut to adorer to louer ndenge pe bakubisaka na ba ange ba chera ba séraphin ba chekibé donc eloko ya sala biso yango asala biso po to tambola ya pamba la mokili wete asala biso po to adoraka to louer pour na lokumu na po bible le na proverbe 16:4 Dieu a tout créé pour un but. Okay. Donc c'est-à-dire asala eloko nyonso na hasard te asala ngo na tina donc so asali ngai na yo eza na tina eza nini tokumisaka ye po mosanza na sepela na monima malobana na kenes molimo la kole sunga na tanga pe na Hébreu 11:35 kola zo loba webita la botika lolendo nani oyo ngala za débiteur ya za créancier aloba ngala futa nyongo na ekasi so bino bo yebite bino nyonso bino bo betela ka to les akaya ngai na pesa bino bozon sanja retour mais ka pe ya bino te oui alobi de moi donc pour ça zambe et là on a le basu des que représentant na oya lobaki ba eza yo kana ba onde ba yo kana kana ndenge na bango ba bimisi représentant bon to boité mais ya ko koma na courage ko lobaki asubi mbala misato donc engolo baki ba yambaki na mbongo te ba yambaki na mai ba yambaki na secret yango ndaki ne ko suba 3 fois ben le bien boy père le bien poleli représentant légal l'église des réveils ya wana eza lokoso wana ngolo ba eza lokoso mais to boite lokoso pe na sukati lokoso so ngizangi suka wana eza sumala mute siko basala nzambe to bozo za ndenge wana bato bazo dirige bakopesa bino respect ndenge okay ozomwa kana kako na loba introduction yango na zosongela nde molimo lokezo kambanga na loba eza malamu te kombo ya kole ko za salite à cause ya libumu na bango so ba moni ke bazo ko kasute bati ka ba jeno bazo ya sika kola zoto a otombola basa kusala ya kolo bati a ko s'accrocher ka te pona ba terrain na ba mabumu na bango zobo donc elonga na ko yebisa yo mosala nzambe yango. OK, merci beaucoup. Je crois tozokende petit à petit vers la fin de notre émission. Une très bonne émission avec l'homme de Dieu, Papa Alain, avec Banaliste Azosala Monique. Ceux qui tozo tomboka, parce que ça fait vraiment mal. Les loba homme de Dieu, bassin nzambe lelo, toza suna valeur teme na kati ya gouvernement à cause de le coso na bisomo mbongo. Pour to luka ba intérêt na bisomo personnel, to luka ya ba brébité. Je crois une dernière question pour na lelo. Toko ya me moi mingi po bo moni moi mingi banaliste moi mingi to ya mbebe na moi mingi ya moi mingi na ebité nom de Dieu question ya suka akaki moto na za moko na pese moto na kombo ya Placide Masesa baki aux entours à chef de l'état ce sont les religieux chrétiens bango ba pousser pour que lelo ba bar et fuma manam mais to yebi ki aza chrétien on ligne autant la chef de l'état autant la peuple de Dieu, on va partout dans le monde entier. Et nous allons le moko, puis on va nous souka. Vraiment, mokonzi mboka, motakoma mokonzi, na gré de force na été. Topé famille m'te tchakete. Bien sûr, ma connaissance, qu'on la salle grandit là-bas, mais colonie t'a décidé. Soki lelo yo vandi wana oyebaka te un jour okoma mokonzi ya mboka mais tata nzambe aza omniscient yebi nyonso ayebaki lokola il a plu au Seigneur yo ovanda na esika wana et que oloba na face à monde et puis na yemo tata nzambe azwa acte de maloba yo loba na verset biblique eza yo te président eza muta mokite mais eza ya tata nzambe 2 Chroniques 7:14 au Salomon kola zo pese maloba habita la peuple oso ba mikitisi balukinga na solo na komi monisa na ko ya no la bango di ODC pe na ko bikisa mboka la bango ko bikisa na ndenge belé fleur o eningisi monde RDC particulier président ezaka na mokunzi moko
président de la République, Félix Tshisekedi Antoine. Naoye Bissao que mon président. Mon président parce que nous devons diriger Bissau. Président, ce qui m'a lobano lobagi na stade, au temps on a pratique, yo mon miracle ya Tata Nzambe. Président, au moins moi ebimana makasa mutumba wote. Butu pe yaka na makasa mutute. Et dans la colo, on va bien être absolu, être suprême. Tata Nzambe, créateur, yende mutata mbusha univers, et so vivre en harmonie. Parfaitement en harmonie des milliers d'années. Ma variation est athée. Ma dérapage est athée. Pour l'accent naï. Présent. Tu as confiance d'ailleurs et pas Tata Nzambe. Ndenge, Josaphat, Albert, 2 Chroniques 20-20. Et confiance à l'Éternel, vous serez affermis. Et à ces prophètes, ces serviteurs, vous réussirez. T'es là, présent. Qu'on s'accrochait dans ma science ce qu'il t'était. Mais, mi pese pas Seigneur Jésus-Christ. Ndenge, au talisa, au cacha identité na ote kola pambola présent. Nazo flatete, mais nabi kola pambola. Parce que somme ta sel malam, faut qu'on dise. Oyebi que yo yoka Tata Nzambe solité na miso batebele, même na ba libane mboka ba yoka, que aux chrétiens. Alors, battez la identité, et la identité, il y a eu que la solité. Son les années na makamabé, mais na makamala, moko que la solité. Pour Thomas Polo, Azolo Bagé, Nazan et Sématin, Nazan lié na ma chaîne na Rome, mais à cause évangile, à cause de Seigneur Jésus-Christ. Non, nécessairement. Donc, président Nganga, Aleki Seigneur Jésus-Christ à ma casité. Donc, il m'a ce qui m'a loge Kaka. J'en passe, basé belé, ba hindou, baza ming, ba Bouddha, ba ebele. Mon côté, la binzambi wana, ouais, l'équipe est le seul vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre, na puissance azate. Yendem tout attend Zamba appelle cette existence et bleu rognos. Présent. Aujourd'hui, à présent, na koloba susuboy. Moïse azoloba. L'Exode 12, Azolobake, craignons les dieux des esprits. Président de la République. Tata Nzamba azali papa ya milimo nyoso. Oye mona ezeko monana. Yenda za papa nango. Yenda za na contrôle nango nyoso. Diable na omoni wana président de la République. Azana kati ya alpha, ana kati omega. Ako bima libanda ya omega. Te, ako bima libanda ya alpha. Yengo bani akoki ko samba kamunaye na sans que Saint Jésus-Christ ayeba akokate. Donc Saint Jésus-Christ a na contrôle ya nyonso. Président de la République na pesa maloba mo na kata Bible. Oyebi que ba démon ba mona Seigneur Jésus-Christ. Ba ganga babi oye ko pete soit avant le temps. Ba lela ko ça sur ma bête. Hein? Ba lela Dingolo bagé, nguya moko te ya mabe, ou eboza la supérieure Seigneur Jésus-Christ ezate. Yaza likolo ya banguya nyos. Ya omoni Philippiens 2 ezoloba 9 tina ezoloba que tout genou fléchisse sous la terre, sur la terre dans les cieux devant Seigneur Jésus-Christ et mutuana asanini akobika. Kolo akopambol, akobate la protéger. Président de la République mutabate la giza Tata Nzambe. Basoda baza batu pongi pezora bon balalaka mais na papa moko oyo apesikai mandat koloba ya lalaka te alimbaka te alembaka te so tu confiance pas nae akosunga yo akoprotéger yo ndenge protégeaka David tant au premier roi Israël Saoul azolanda pour chasser passer les mabé akokaka David epani pour Tata Nzambe abane ko protéger David. Tata Nzambe na bongwanité présent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Hébreux 13:8. So tu confiance pas inaïe à protéger. À kosa les là où ils ont pour ça. Et là qu'on a voulu ça yangwana. Et puis pour terminer, na rôle représent kobo sa église. Lingo za non a problème na muta mokil bo bongisa. Mais présent, kolinga tous a problème na Tata Nzambe. Wana na pesio concert que moi na
vraiment je conseille la considération et et puis makolo asunga pe mama Denise Nyakero asunga bango asunga asunga pe bana bandeko nyos oyo président baza bandeko langa mibali pe basi ata bakombo na ebité kolo asunga binoso. Merci beaucoup, cher Internet. Je crois que Toyama qui est un homme dédié na kombo ya papa na biso Alain. Et en tout cas, Bomonika Kandenge à Zo Silika, ils ont pour la mabete parce que l'église ils ont là. Et l'église ils ont là. Tobo kotanga tanga ba verset belé belé. Je crois l'œuvre de Dieu c'est Dieu lui-même. Tant que vous combattre l'église, vous combattre l'église, vous combattre l'église qui est Jésus. Je crois que vous histoire ya Paul. Tant que vous avez sol. Azwaki mukana ke na damu po boma bakuta na Yesu. Le simple point passe. Tu comprends que ce n'est pas le président. Tu comprends que c'est entourage. Bino entourage pour peine peine président. Oh bino bolinga l'église le semble la té. Sors na bino ezali. Sors na bino ezali. Biso sommes na kankarte, toi ba bouddhiste té, toi ba nalité nous sommes des chrétiens. Et le nom ça c'est grâce à biso mo konjoa za chrétien. Mais so bo combattre que l'église, que le paiement pesi mo paiement. Je crois qu'on a presque na souka avec mon cameraman le noble. Papa le tourzo misaye a ozonga lisusu. Boko mesane pe moi mingi a kozonga lisusu pour mon mususu. Je crois on a to kota maintenant na kata politique. To retourner question politique qui ndenge nini. Après ça biso idée à politique. Qui est le vrai politicien? Est-ce que pasteur pas cause politique? Est-ce que pasteur pas cause député? Est-ce que pasteur pas cause to retourner la question to revenir na pas na mabela koloba. Ce n'est pas une émission Oyo. Vous pouvez citer notre Jésus-Christ 100%. Les tout va 100% Jésus. Tout va gagner Jésus. Vous pouvez dire merci encore une fois. Na kolo chaîne au mon boss qui n'a pas mingi. Abil kamba douleur boyoka douleur boyoka. Maman Anna Kalamba na papa Carlos. David n'a pas son beauté. Josué. Hein? Moi na maman na biso n'a pas son beauté. Toute la famille nous so chiki vendredi nous son beauté. Bao balinganga. D'abord ça n'était guide bicho de bambongo na kobo ça noté. Prophète Ézéchias et puis bananion sur la même nakati ya France ainsi que les visionnaires nzamba pa la kamite même nakati ya Kenya kalamingité donc musa les obanda bano support bon s'abonner massivement mama malamu et bandi to kutali à la prochaine numéro bye et ciao.